Bonjour, 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 bonsoir. Ça dépend de l'heure à laquelle vous allez suivre la vôtre. La championne, autrement dit, Diki n'a donné Kandono Tetela Kema Fumbe en direct de la Suède. Mbote mingi na ba abonné sur Dikina TV et bienvenue na ba nouveau abonné so vraiment sentez-vous à l'aise. Ici c'est la famille, on parle de tout et de rien. Un grand coucou na ba sponsor officiel de Dikina TV et sika bozali bino moko bo miyebi. Batoto ya Congo boyo kalisolo kuzina bomelinga libala. Kuzini ndoki, kuzina bomelinga libala. Kuzina bominga libala, kuzina bomingai. Oezali solo ya ndeko Fabiola. Kombo na nga Fabiola mama na ngai, topesi kombo Fabiola. Mobali autaka potaka kobala ngai na Kinshasa. Ta mobali aye kobala ngai na Kinshasa, la championne nazalaka na copain na nga moko pe to ande ko vivre. Ndenge ezalaka kala kwa mobali azalaki na poto to ande ko continuer na copain na ngai, tozo continuer. Mkolo ifale baya kobala ngai na kendaki salon tango na kei salon après avoir okende salon nazalaki na leki na ngai na cousine ya bomeni ngai libala na Kinshasa mama to kei salon nazali na contact na mobali na ngai copain na ngai abiki te na boyi na ngai te ngalo kwa nazana nga mutambongo te na na makokia kobala yo te mais yaka quand même to solula ya suka to pesa na ba revoir poto kabona ndenga malamu tozana biso binemiti bande kona ya basi batikala ki lokwa yenda zalaki marié la mariée yenda zalaki na honneur babana ko coiffer mutaliboso nde basisa ki abiki te nga na kei bongo to kutana ndako bayebaki ke ake pa copain na ye o bande ko vivre na Kinshasa parce que mobali azaka na poto ayaki nde bosololi na ye lisusu na oya ko bala nde ezalaka kame mobali afandanga na poto fi ya sali nini ake pa copain na ye o azaka na Kinshasa mobali a poto pe ayaki po sala nini aya ko sisa makambo ya ko bala donc ezalaki jour na ye ya dot près dot te me ya dot mukolo ba ko pesele mbonga libala baleki batikali pe na salon des alaka babongisa mwa suki batia mwa manzaka ndeko Fabiola depuis akendaki batoto ya Congo depuis Fabiola kendaki alobi tango wana ezalaki insécurité na Kinshasa ba série ya nini o ya 4 soki 4 pouvoir pardon alobi ba série ya 4 soki vice ministre soki nini wana insécurité ezalaki donc vraiment basalaki de sorte que baya kofuta kopesa mbonga libala avant ba kopesa mbonga libala avant pour fêter si la paix avant pour vraiment bande kolinga ba entroupement te ba série oyo neti yo bemba o ba policier bemba ba bundaka wana ezaki ba série wana nde sikoyo de pa kenda ki pa mobali akomi kuna copain na ya sali nini akangi abike te yo kosala nini okobima wate la fille akomi kobonde la copain nde nazabu nazaya kobeba donc ce qui n'a faut pas pe na ko kende pe libala na zemi ko sala boite ko pa lo biyo soko cdt awa pe ko bimate donc ko pe akangela ki mwana mwasi wana ndako akabungeli Fabiola ndako baleki basilisi suki kuna na salon bakei mais wapi mutu bokenda ki na ye Fabiola zo mona te ba confisquer téléphone eza ko kangama mwana mobali wana pe mobala Fabiola eko bala yazala na poto wana banda pe ko benga mwasi na ye téléphone eza ko kangama banda ko benga mwasi téléphone eza ko kangama batoto ya Congo mirmir bani ko kende bon siko bino kasi eza ndenge nini ote biso bien basala ki déjà suki ya sala ki déjà asili saki biso nde tozala ki na sim zela mwana so mona te 18h beti 19h babokilo de jesi bayaki bayambi mobali batandele le puta ndenge ezalaka kaka mwasi Fabiola azate copain ya kangi kuna soki pa sedaki te ayebisi ngai te alobika ke no copain na ye asalaki nini akangaki fallait accéder ya boya pourquoi azaki na ba période mabe na faut pas kokoya koyeba te nani kolose
selon ba dire na ye soki pa pesa ke po batika ye nga na yebite mais est-il que mobali wana pe copain wana donc agit pour la ki mo bambata ndenge ni nga na osolo na yo nzoka yo zozaka déjà na mobali mususu nga na otielo nini espoir koto yo zosala nini oza déjà na mobali mususu tia ye ko libérer mwana bato na ba 20h ba mobali sa ye famille mobali se ye ekomi kaka boye bosolo likambo kasi wapi mwasi donc bazomona ka clarté mobala bina nde kobenga mwasi depuis mwa kala telefone ezoleka te ote papa boye to ti baye kokende epai ya ye copain ya nani ya Fabiola nde esika kende ko libérer ba memi neti mwa menace moko boke mwana biso ataka awa abima po ye lelo azokende kobala soki faut pas boye tout nezalaka bandako ezala na ba next et tout tango ba mikolo ba ye fongola kuna ba fongoli ba bimisi Fabiola yo makambo ezosala lelo mukola libala na yo na tanga na pe moya bagangela mwana ezate bakumbie ka mbamba ndenge ezala pe ka libala loko ezaka na loyenge ekoti pe loyenge bo pesa mbonga transport bakene koza mwasi ba pesa mbonga transport bakene koza mwasi libala pe eleka. Mais mobala Fabiola quand même ayeba ke mukola mariage ya mwasi na ngai téléphone bande koleka te donc mwasi awumela ki mwa ba po bimezala ki mwa ba nini ezala ki mwa ba cérémonie donc ozomona net lokola sundeni mais atiaki ona mutute patoto ya Kongo cousine yaka poto te aye ndenge ezala kinde kwesuka na Kishasa kinde kwesuka na aéroport Anjili kinde kesuka soki na aéroport ya Lubumbashi soki ya wapi ngana bino to yebite mais c'est comme si kinde kozana na Kishasa so to komi na poto ekoma makamu susu patoto ya Kongo nde cousine ye ko panda garde oyebaka mukolo wana soki likambu nini soki pendenge nini nde kwa yambi moninga yambi cousine ndaku na ye na yebite soki cousine wana elobi ye mo soka nda kubimana mobali nanga parce que nazo mituna eloko nini esali ke ayebisa mobali nanga ba makambo nyonso ke ngai na mona na kate mukola libala parce que nakendeke pa ex copain na ngai ndaka ngaka ngai famille ndeke ko zoe puna na matata yango telefone bande ko lekate tuna mwasi na so penza za penza abondela ka ya solo aoyebiso vérité moi ça beti monoko mobali na ye ya Fabiola andimi cousine nde Fabiola zoloba yirambane bana matata abeza ya solo makamba yebisi mobali na ngai za ndenge wana po ye kaka tango ayende likambo wana ebimi aye esali même pas 6 mois likambo ebimi donc na koloba nani ayebisi mobali na kaka ye mutu musulte yango na oyeba te soki ye cousine nga zobima na mobali na ngo bentende na zoyeba te siko la champion na mama na ngasi na wangani esina wangani po wana na minute wana so na lobina ndima ekopesa kaka mabe ataki ota nazalaki na ye copain ngo na komaki mwasi na ete me akolongola ka confiance epa na ngai na yebite na sala nini tala cousine oyo mwana mama leki na biso na yambie na ndako na ngai metala makambo aye kolukela nga même pas 6 mois na secret bomba na okala na oloba kala talaka na tanga mbemba wana tango ba désole bande ko bima wana o mbemba meka so ko beta coup d'état soki ndenge nini wana talaka ba série wana nde ba série nga na balaka ti sikoyo bolelo aye na poto même pas 6 mois aye ko lukela nga problème naza vraiment na problème na zo ebate mobali nga surtout na nga mikolo nyonso no lobela nga vérité so ebisi nga vérité na kolimbisa o mais nde makambo ekende la champion soki kaka na meki ko ndima aw sa nini aw limbisa yango wana na yebite bande ko mususu yozo ende ko yozo eleki me ya yende lokola mbanda ayepa ya kobundisa vie na yo na yebite kando lobi que avant bala yo mariés à la les mêmes jours mais non babala ki yoti bon je sais pas ozala ki déjà engagé bon na oyebate kando lobi na yebite batoto akongo Yasmini boya mana patience boya Kislema tomona boya Maria Lusambo boya famille siki boya kopiye sa Fabiola pour mobala za ko insister lobi soka yebise vérité ko limbisa ye mais selon ya lobi soka yebise mobala de vérité c'est comme si e obimaka makambo belebele e olongola confiance e olongola makambo belé ko pe o memanini e ko olongola pe e ko boma pe libala na ye pourquoi parce que à part makambo wana cousine alobi makambo ebele azalaki mobulu azalaki na mibali kilikili donc soka ndimika likambo oyo donc elakisi ke makambo nyonso cousine na ye alobi eza ya solo donc azoyeba te asala nini sa wanga ne mobali naza ko insister pourquoi parce que alobi na benga ko mukola mariage na biso telefone etikala koleka te ndeko na ye alobi ke no bakanga ko en otage bakenda ndo kobimisa kuna kobimisa
yo yebisanga vérité sur le vérité na kolimbisa yo batoto ya Congo aloba vérité ou bien aloba vérité te vraiment bosunga opesa ba conseil bongo ndeko mwasa koyeba lolenge nini akosala oyo eza mpe likambo osalaki ya mabe oui pourquoi parce que ozalaki na engagement déjà mais ya yo wana efali otika lokola ezalaki ka mbala suka litabisi nde yango baproblème nyonso oyo eye kobima donc mpona koloba ke elo mo te bombana na sa mabele oyo donc voilà tozela na tomona baconseil ya bato bango bakopesa lolenge nini yo komona mais à part ça décision soki eza na maboko na yo soki okolinga koloba vérité ou bien tokokontinue kaka kowangana mpona koevite baproblème batoto akongo nalingi bino ya trop tokutani mbala nsima na banimero mosusu soki nano sabona te ozolanda ngai s'abonner, aimer et partager. Merci parce que c'est votre façon de me soutenir. Nalingi bino mingi tokutani mbala nsima na banimero mosusu ya kafu kafu. Bye bye.